Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azomi toujours kaka na Écosse na Glasgow esika COP 26 ezali ko salema bakondi ya ndenge na ndenge bakutani kuna pona ko réfléchir na makambo oyo etali réchauffement climatique na mokili mobimba na Assemblée nationale ba prolonger lisusu état de siège pour la 11e fois na yango na nzela ya ba députés nationaux mokolo ya lobby gouvernement apesi na armée 31 jeep pour na poursuivre état de siège pour na koluka kimia na partie est ya République démocratique du Congo ba congolais ba réagir pe lisusu par rapport ya ba nungu o ezali koleka na kati ya union sacrée ndenge nini ba bazali ko bima ba misusu bazali ko kota ba misusu pe bazali ko bouder vision ya président de la République kasi bazali nanu na kati ya union sacrée lelo ba congolais ba réagisaki na micro na biso wana ezali quelques sujets oyo toko développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information en continu na lingala édition ya mardi 2 novembre 2021 oyo na sena plaisir ya représenter bino pe na souhaiter bino na timalamu. Dans le bagage on a ebandeli ya édition oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko se retrouver toujours kaka na Écosse na Glasgow esika pi sommet oyo ezali ko salema bazali ko benga COP 26 esika pi bakondi ya mokili mobimba ba grande puissance ba fandi bazali ko réfléchir pona koluka ndenge nini ya kozwa ba solution pona ba réchauffement climatique na mokili mobimba boye ba ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo pe azwaki maloba kaka pona likambo yango esika pi a défendaki Afrique mobimba tant que président ya Union africaine pe lisusu République démocratique du Congo pona koloba ete ba solution makasi ekuta na Afrique pe mingi na kati ya République démocratique du Congo po boye ete République démocratique du Congo ezali deuxième poumon oyo ezali ko permettre na mokili mobimba et survivre na ba réchauffement climatique oyo par rapport ya bazamba na biso oyo tozali nango awa na kati ya Congo kasi bolanda au moins ba décision oyo ezomaki pona mokolo ya lobi kaka na COP 26 na reportage oyo. Au moins 100 dirigeants mondiaux bandemi ko s'engager mokolo ya lobi lundi 1er novembre 2021 à Pokwa na COP 26 ya ko silisa likambo etali déforestation d'ici 2030 pour na ko protéger climat. Ezali oyo ezali annoncé na gouvernement britannique engagement oyo eko sala montant ya 19.2 milliards de dollars kasi ezali au moins jugé lointain na ba défenseur ya environnement. Plus de 100 dirigeants oyo pandémie yango na kati na bango ezali États-Unis, Chine, Australie, topé France bango va promettre mokolo ya lundi 1er novembre oyo na poko ya ko stopper déforestation pe ko restaurer ba zamba nyonso pe ko mettre fin na dégradation ya ba terre d'ici fin ya décennie oyo. Avec investissement il y a 19.2 milliards de dollars oyo et que la fonds public et privé pour nous protéger bazamba. Ils allaient ensemble il y a une initiative où Sengeli ils allaient lancer mon collègue mardi pour nous contribuer pour nous atteindre objectif yango. D'après communiqué conjoint publié lors de la COP 26 où à Glasgow na Écosse où ils allaient diffuser dans le service il y a premier ministre britannique Boris Johnson hôte il y a conférence onusienne où na likambotali climat engagement aux zomi na ba dirigeants mondiaux où ils allaient concerner plus ou moins 13 millions de kilomètres carrés ya bazamba. Déclaration yango commune ezaki adopté na plus ou moins 100 pays oyo basali 85% ya ba forêt mondiale na kati na yango forêt boréale ya Canada, forêt amazonienne ya Brésil, topé lisusu forêt tropicale ya bassin du Congo. Initiative essentielle pour nous parvenir à l'objectif oyo ko limiter le chauffement climatique na plus de 1,5 degrés Celsius selon Premier ministre britannique Boris Johnson. Bazamba nyonso oyo ezali essentiel ya couper sa biso survie ndenge alobaki mokolo ya mardi. Pourtant ezali nyonso kozonga sima na rythme moko alarmant. Il y a 27 terrains ya football chaque minute. Na engagement oyo sans précédent oyo ko permettre notamment ko restaurer
mabele oyo ezali dégradé, ko lutter contre ba incendie pe ko soutenir ba communauté autochtone, to ko silisa ko zala uta tango molai humanité oyo azali ko bundana na tir kasi to ko commander oyo azali ko protéger ye selon Boris Johnson. Tozali ko senga na ba pays nyonso ya ko soutenir ba voie ya développement durable oyo et ko renforcer ba moyens ya subsistance ya ba communauté surtout ba indigènes basi pe ba petit propriétaire ndenge a déclaré que président indonésien Joko Widodo oyo pays na ye ezali ko recouvrir vaste forêt na kati ya monde na biso na cadre ya accord oyo 12 pays na kati na ngo Royaume-Uni ba promettre ko offrir 12 milliards de dollars ya ba fonds publics d'ici 2025 pour na ko aider ba pays oyo ezali en voie de développement pe ko restaurer mabele pe ko lutter contre ba incendie na ba zamba. Au moins 8 milliards de dollars, c'est-à-dire 6,9 milliards d'euros, et Sengeli et Zalabongo apporté n'a plus de 30 investisseurs et secteur privé Ndeti, Aviva, Schroeder, PAXA. Mais pour la ONG locale, la Greenpeace, objectif il y a 2030, ils allaient mingi, Moussika, n'attend pas petit bongo faveur, n'a 10 ans supplémentaires, il y a déforestation. Et Sengeli koyeba que 258 000 km² ya bazamba et Boumaki Uta année 2020 selon World Resource Institute alobiete bazamba oyo ezali ko absorber environ 30% ya ba émission ya dioxyde de carbone oyo ezali ko contribuer pour na ko empêcher réchauffement climatique mais protection yango naturelle contre ba réchauffement climatique ezali ko bunga na vitesse moko ya makasi quelques 258 000 km² ya bazamba oyo bungi soit superficie moko ya makasi tope ya monene koleka Royaume-Uni yango ebungi na 2020 selon initiative mise en place na institution oyo pona ko surveiller déforestation na mokili mobimba encore oyo ezali annoncé mokolo ya lundi et s'inscrire na lignée ya oyo ezwamaka na 40 pays na New York na 2014 avec quelques engagements oyo ezali importants pe ba annonce ya ba ressources pona ko atteindre objectif yango Kinshasa et l'équipe partout. Assemblée nationale a prorogé pour la 11e fois état de siège Naomi Pila. Après ce détail. Plénière ya lundi 1er novembre 2021 ezalaki mouvementé koyeba que ba députés nationaux originaires ya Nord Kivu pe Ituri ba s'opposer na idée ya nouvelle prorogation état de siège. Yango ezalaki selon bango suite ya insuffisance ya ba résultats sur terrain pe ba bazali ko continuer ko kufa. Ba elio ba manifester ki tout au long ya plénière ya lundi oyo na salle ya congrès ya palais du peuple alors que séance du jour ezalaki projet de loi portant autorisation. Il y a 11e prorogation état de siège dans 2 provinces endeuillées où tat batango ebele na ba groupe armé ba député ressortissant ya Ituri pe Nord Kivu ba abordaki sujet yango kolobako pas de 11e prorogation sans plan de sortie. En clair, bango ba sollicité pe ba lobby fin ya état de siège. Idée yango eboyamaki makasi na Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale oyo ye alobaki que ba député ressortissant Nord Kivu pe Ituri au lieu batelemela état de siège ezali mieux que ba proposer issue pour na kobima na kati ya trouble oyo parce que wuta tango eleki ebele population ya este kufaka pe sans que moto alukela bango solution à chef de l'état ya ki état de siège ezali kaka pour na koluka lolenge kani kobimisa este démocratique du Congo na insécurité kasi na boye a exhortaki bango na bon sens pe na retenir aboyaki populisme pe asengi ke baluka ba proposition akoya kotia na mesa pour na masolo et non koluka côté les militaires de siège pe atalisaki le sous que population à est et banda kokufa uta plus de 20 ans ti lelo moto asala ke le côté Félix Tshisekedi ya yena état de siège pourquoi ba député bazali côté les mela yango maloba yango et sepelisaki ba élu du peuple te o balobaki que premier vice-président de l'Assemblée nationale a manqué ki bango respect kasi situation yango etikali à suivre parce que jusque là ba député na ensemble na bango bantimaki ko projet état de siège malgré ndungu ezalaki na kati ya hémicycle à palais du peuple donc dossier oyo ezali nango à suivre Kinshasa et l'équipe partout.
lelo miko ya KNB ezalaki na terrain mpona kotuna na bakongolais ndeni bazali kosala analyse ya makambo nyonso oyo ezali koleka na kati ya union sacrée po misusu bazali nanu na kati kasi bazali kotelemela makambo mosusu mokonzi ya mboka azali koloba pe misusu bazali kobima misusu bazali kokota nyonso oyo ezali koleka mpona nini bakongolais bareagisaki na micro ya Peggy Ilunga. Bino bokekola na vision ya moto, mais c'est comme si bakende kunaka koluka intérêt individuel ndasa lokola ensemble pour la République ndenge alingi alonga tukoma zolonga pete toki d'abord que ye alinga koluka ka poste ya premier vice président ya Seni bon lokola ba PC yango test ko donc pona il falongwa bon a créer eloko mususu amibimisa akota na kota la muka uzo moteka tuka biloko yango vraiment je pesa mawa est-ce que bino uzo kenda kuna pona kokenda koluka intérêt ya peuple ou bien intérêt individuel. Donc yango izo pesa biso parce que izo pesa biso peuple moi c'est parce que pona kolakisa ke ba politicien ya mboka na biso RDC baluka rien que intérêt individuel parce que ceux qui a monani ne sika moko boyete donc pona comme problème. De quoi délicer ça bon délicer ça pona ngai personnellement je ba en tout cas pona ye a ça la tourisme politique parce que moi je sais tout au départ délicer ça wana abandaka na MNC azaki na kati ya MNC tango amoni ke MNC ami retrouver te pour abimi na MNC à côté na PPRD à côté na DPS lelo lisusu donc ami kosaki mutu na la muka tango ba créer la muka mais déjà azaki premier moto ya ko mana la muka pona komona intérêt na yete akene ko rejoindre IDPS le peuple d'abord mais lelo lisusu kana ye de lycée Sanga ye moko de lycée Sanga il a beaucoup apprécié Union sacrée de la nation. Mais nous n'avons pas l'intérêt approprié au de lycée Sanga azali kobima pour asala nini pour créer nini. On se montre que moi c'est vraiment que les autres peuvent s'habiller sur mon akati ya mboko que ba politicien ya mboko yo bango bazo luka rien que par des gâteaux. Pour ngai Union sacrée wana basala ki ezana base pendia ya conviction bango ba ko ramener souci ya peuple té. Union sacrée basala ki pour se retrouver na mabumu na bango ezaki intérêt ya peuple te bon pour na mwana mboka Délice Sanga nga na presiaka ba analyse ya Délice Sanga malgré azana ba défaut moko boye mais c'est un homme intellectuel na ba analyse na ye Délice Sanga kende kuna pona vision o bango ba kosaki peuple te le peuple d'abord mais ake kuna se retrouver que eloko ezate bazo kosa peuple baza na continuité ya Kabila bon Délice Sanga venda kuna ndeni yebisa ngai bango balobaki le peuple d'abord mais bake kuna eloko ya peuple d'abord ezate bakomi ota ba intérêt na bango bakomi ota mabumu na bango ba avant la kaka po abo ba peuple aza élu du peuple ça monique il est un ça ne va pas à se retirer c'est ça les lobes enseignants baza à grève si koto soutenir ka idée ya bango moyibi mais nazo soutenir Délice Sanga ndenga bimi nazo soutenir ensemble o babimi ba ko bima parce que eza idée ya union pour la nation ezali détruction ya Congo Kabila bomi Congo union pour la nation il peut kunda Congo il n'a pas de tomber makambo zo na Congo ici to yeba kango ekozala boy problème ya Congo ba pété ça ba kango kala ezana ba parti o benga ba parti alimentaire o ezaka yena mwasi na ye nde basali parti politique. C'est ça le problème. Donc, bazaki soi-disant, opposanté, bazaki de koluka kwanga na kati ya politique. Ce problème ezali jeune de changer. Ba politicien oya kwanga wana o bayaki ka pona ba poste ya pouvoir pour que asali makeye na télévision na sima ba pesi mbongo. J'ai changé parce que Fati Beton hier a pesa raté. A pesa mbongo te. Ba ko pesa mbongo te. Alors bango nde mutu olobaki na Félix na président aboma alliance ya FCC na cash c'est bango qui azalaki bloqué azali boye président nga zawana moya ça la vision na ezate nde avant ça lango bakendaki na consultation abengaki bat no samboka boya bon tala pouvoir na nga na monique nazali na danger paye moko le bango bien que na sali 2 ans na to sa eloko moko te bon bana mboka boya toza makanisi moko po to beninga kota musamboka tango asisaki yango nde asali union sacrée et puis alobaki yango bien ngai tokosala yango ngai nde nakozala visionnaire na ba oyo bandimaki na ye na kati ya constitution po na bakoka kosauve mboka na délige tozalaki na yango mais nazokanga bato mosusu bakomi kobima o alongwe na ye longwa na yo donc emontre ke oyelaki makambo ya peuple d'abord te yo oyelaki nde
cop na yo ya mbongo. Est-ce que ba deni sanga wana pena yé moko en élection? Ata bino moko les soi-disant que bokendaka na ba institution nyonso wana pour l'intérêt peuple. Ce qui est intérêt peuple. Pourquoi ozalaki na PPRD olongwe okomi na union sacrée olongwe na union sacrée okomi na lamuka olongwe na lamuka okeboye nyonso wana eza pona nini? Ezali kozanga bolingo ya mboka. Soki oza na bolingo ya mboka ou okendaki pona intérêt ya poste moko boye te. Alors tikala na union sacrée lokola oyo aza na pouvoir azali mwana mboka na nyonso bozokende bokende kana mapono soki akolongo alongwe soki akotikala atikali pouvoir ezali pour 5 ans. Pourquoi tozokende luka lelo nga pona nga etanke mwana mboka bato nyonso o bazokendo alongwe koto akeboye oh parce que basali boye tenga la kebo baza ba congolais te. Gouvernement APC na FRDC 31 jeep pour nous permettre na bango basala musala ki toko par rapport à l'état de siège aux alliés Kosalema na deux provinces na biso ya est ya parti ya République démocratique du Congo bolanda ba détail na reportage oyo. 31 Jeep ya marque Land Cruiser ezalaki remise na ba forces armées ya République démocratique du Congo FRDC pe la police nationale congolaise PNC na province ya Nord Kivu. Mokolo lobi lundi 1er novembre 2021 na Goma. Ezali dotation ya gouvernement congolais o ezalaki symboliquement remise na ba différents commandements ya province na gouverneur militaire lieutenant général Ndima Nkogba Constant oyo asengaki na ba subalterne na ye ba salela yango malamu. D'après gouverneur Constant Ndima ba jeep oyo na ambulance moko médicalisé et tiami bongo na ba service ya sécurité na cadre ya ko poursuivre monter en puissance ya état de siège oyo ekota en vigueur depuis le 6 mai leki na nord Kivu pe Ituri. Depuis proclamation ya état de siège, président de la République Ayebisaka Bisoki, état de siège ekomata en puissance au fur et à mesure selon ba moyens oyo l'état akotia na disposition na biso. To remettre bino ba outil ya travail oyo mokolo ya lelo pour na ko faciliter itinérance pe kozala pembeni ya ba unité na bino pour na ko renforcer sécurité na ba entité na bino ndenge ya déclaraki lieutenant général Constant Ndima oyo atalisaki yango na ba différents commandants. Mikolo eleki awa état de siège ezalaki kosala face na ba contestation après remise ya rapport moko accablant na Assemblée nationale. Na rapport yango commission défense et sécurité azali ko noter recrudescence ya ba viol topé ko mata ya ba viol ya ba tuerie pe ya ba violation ya ba droits humains durant régime oyo spécial oyo ezali ko viser kolongola tope ko silisa insécurité na partie République démocratique du Congo. Ba député ya Nord Kivu na ya Ituri ba décider ko sécher ba plénière o ezali ko luka ko proroger état de siège pour la 11e fois. D'après baromètre sécurité ya Kivu, projet moko ya groupe d'études sur le Congo ezali kolobake plus de 1000 civils oyo ici ba kufi déjà na deux provinces oyo concernées na état de siège depuis instauration ya mesure oyo KSTY azali kolobake mesure oyo ezali inefficace pe azali ko comprendre te pona nini président Félix Tshisekedi azali ko continuer ko sollicitaka prorogation na yango. Kinshasa et l'équipe partout. Kaye ya OP stilo Simba ba produit mibale oyo ya Beltesco ezali kosunga bana na biso pona kotanga kitoko kobuka na te ezali partout na ville ya Kinshasa na talo ya moke kasi ezali ba produit ya qualité supérieure. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe
bakaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa bakaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desité tozana bakaye à 100 feuilles quadrillé ligné tozana bakaye à 48 feuilles quadrillé ligné tozana bakaye à 24 feuilles quadrillé ligné tozana pena bakaye à 12 feuilles quadrillé ligné ko bosana te tozali pena ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pena ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka kobosana te balobi tango ozali kosomba kaye yao vérifiez bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Lelo ezali journée internationale pour la fin ya impunité pour na ba crime oyo ezali commis à l'égard ya ba journalistes et ba jeunesse nyonso oyo bazali ko sala musala ko informer bino partout dans le monde ba crime oyo ezali commis na ba vie na bango nde ezali mokolo oyo tozali ko célébrer lelo pe bozo ba détail nango awa na mona mboka Naomi Mpila. Le 2 novembre chaque année, Mokili célèbre la journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre les journalistes. Depuis le 21e siècle, plus de 1000 journalistes bazalaka tope bakufaka parce que bazali kotene ko informer le public sur ba fait. Oh, bango bazalaki témoin inventeur ya bakombo o batu bayebi pe mokili ko se souvenir nango ezali mingi ba o bakufa na 2006. Impunité na mobimba yango ezali bongo à peine 10% ya ba crime commis contre ba professionnels de médias yango ya mema bongo condamnation ya ba auteur na yango na bamboka mosusu kasi na bamboka mosusu impunité commis contre les journalistes etikala bongo impuni mingi na ba région en conflit to pe na bamboka oyo démocratie ezali na makasi te mingi ba impunité ezalaka commis contre ba journalistes parce que après ça qui information moko esepesaki corps politique moko te tope basusu na boye pour ba condition yango nde journée oyo ezala bongo décrété na Nations Unies pour na koluka ndenge ko telemela ba impunité commis contre ba journaliste pe lisusu koluka ndenge ko protéger mosala ya presse efenge ko ba ko moko ya bilembo oyo etalisaka démocratie ezali bongo liberté de la presse na kati ya mboka kasi na ba mboka mingi surtout na tango ya ba cœur presse tout ba média bazalaka vraiment na mot à dire te parce que bazalaka tout le temps menacé pe bongo na bongo journée yango ezalaka décrété na Assemblée générale des Nations Unies na 2013 ezali moko ya ba journée wapi mokili esalaka inventaire ya ba crime commis contre ba journaliste pe s'engageaka lisusu mpona kotelemela yango pe lisusu koluka liberté ya ba professionnel de médias résolution oyo ezwamaka na 2013 ezali historique pe yango ezali bongo moko ya ba résolution oyo ezali kokondamne ensemble ya battaque de toute nature commis contre ba journaliste na mokili mobimba ezali moko ya ba journée oyo ba état ba ONG pe bongo na bongo esengeli ba s'impliquer pour na kobatela ba vie ya ba professionnel de médias pe boye koluka pe kokanga ba nyonso bazalaka cité to pe ba nyonso basalaka ba crime contre ba professionnel de médias na mokili mobimba. Volonté ya ONU ezali clair pour na mokona lelo ko promouvoir environnement pe ko permettre na ma journaliste ba effectuer musana bango en toute indépendance sans ingérence de la part ya ba autorité ya bamboka pe bongo na bongo. Que journée lelo ezala célébrer na ba nyonso o batalaka pe balingaka mosala ya ba journaliste parce que bangonde ba memaka information et pas public pe basungaka ke mokile ba nini ezali kosalema na ndenge ya solo atako ba réseaux sociaux lelo ezali kopanza ba information kasi crédibilité ya journaliste ezali très important parce que ce qui média nde pesi information tozali sûr que information na eza authentique. Que vive la journée du 2 novembre, que vive la profession journalistique, ezali moko ya ba profession le plus noble na monde. Kinshasa et l'équipe partout.
bakinoa ba déplorer comportement ya ba fille oyo bazala na petite ya kosengaka ba copain topé mibali ya ba camarade na bango ba mbongo sans pourtant ko signalaka na baninga na bango moko bazali awa na micro ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende. Bami baza bato ba partage ka ba problème ya vie ensemble ba pesa na ka ba conseil pe basunga na ka soki moninga za na problème bato mususu bazala ka soki déjà mesana na moninga na ye surtout soki za amine d'enfance secret ekozala te entre bango mibale soki aza na problème akokoka kobombela moninga na ye te pe bonheur to pe malheur na ye ba partage kango ensemble. Tout le monde a bagé une fille mususu tellement qui a koka kobombela moninga na problème te soka zuye moi relation na ye na mobali moko azolinga mingi to pe mobali yango aza na moi position o komona kolinga a présenter pa baninga na ye po bayebana kasi ya koka mona baninga mususu bazalaka soki kaka moninga a présenter mobali na ye abandi déjà ko envier misusu kutu bazalaka kaka premier jour wana komona tonton Christian numéro na nga yango après akomi ko benga mobali ya moninga po asinga kaiba mbongo sans que moninga na ya yeba yango magazine KNB News to tunaki na ba congolais soki comportement ya basi o basenga ka mibali ya baninga na bango mbongo na absence baninga na bango ezaka malamu comportement eza mabe makasi yo caractère wana soko za na caractère wana tika caractère wana mobala moninga aza mobali na yo te mobala moninga aza mobala moninga soko kutana mobala moninga fo solola na makambo etali yo oya ko solola makambo etali mbongo te soko za na caractère wana ko senga kambo nyoso pa mobala moninga eza mabe makasi yango no mona ka bala mbali bazaka faible devant bala basi la mona bongo ale akomi siko ko linga yo pona yo moko nini o mipesi likambo ya pa mobala moninga yango wana bon et ça langa bien te po eza mabe jamais oyo yambala moko nga na zate oyo osenga mobali nanga mbongo na nde ni ya malamu te loba ko yebisinga ndeko no mwasi nga nde na ke na sengeli aza na betation mabe seka lingaka po ya zate nga na zate yo osenga mobali nanga mbongo na nde ya bien te botika bizenda na ya malamu te oyo osenga mobali pesanga mwa 100 fois mwa 200 mibali bazala ndeni ndaka yebiso ke te na peso 100 francs na nga lelo ya simbio libele lobi kuna simbio oti mponi bozani ni okei ya bien kitoko te makasi aza camarade ya mabe soko osenga mbongo fo senga nga moko a partir na nga nde na sengeli yo soko ko mosenga mobala mninga mbongo poani mukolo yo senge mbongo mukolo ye pa osengo eloko osandeli parce que mobala kabasa s'intéresse excès ya kopesa pesa oyo eza na temps mo bope ye pa osenga yo soko ozala nango te opese nini en tout cas ça m'a bé parce que mobali akoza na intention ate et fait à mesure ya komona na kaya nyonso na ye kosenga kae boko kipe kolingana conseil na opesa en tout cas ngane tina ngai na bisance nango ko so sambali na ngai te akosenge mbongo ta ko solise te parce que essayer ko solola ta ko fréquenter tout le temps eza bien te en tout cas soyez ma fille mingi basala bongo en tout cas batiki eza mabe mibali bazaka vraiment très faible eza kitoko te batika comportement wana oui wana lukarando na ngai wana lukarando na camarade na yo esimba te ke ba débrouiller ba luka ba kope belé a luka mbongo eza ba luka batiko senga bongo mobala sa élément moko faible esimba te batika vraiment batika ezala te atanga na za batana za avec na permettre ngote pour comment c'est fait yo za camarade na nga avant yo ozo accès pour mobile na nga il faut nga moko na pesa o accès wana so na pesa ngo to kene wala lingo laksani o violer da mobile na nga o violer da mobile na nga yi po za la rater po jamais kokoza la mutu oyo nga na pesa permission te yo ke singa mbo pa mobile na nga na sima na nga lingo laksade yake o violer mobile na nga oui tango yo bandi na mbongo balobi celui qui donne celui qui reçoit si ko tango yo zo pesa mbongo na ye pa na ya ko recevoir ni a recevoir ka oyo wana bango balinga ko recevoir yango kozwa donc tango yo zozwa mbongo na ye ozozwa mukolo yo ya osenga ye pa ya biso pe yo pe pesanga oboya te kozwaka deja ngana opesa conseil te nga camarade abongo na okabona na di media soka na yoki ke mobile na ngai obia yo babete nga lisolo bien mobile na ngai lobi donc kana akuta yo na biso ngana ki camarade si esili bakabola mbongo me mobile te papa mobali bakabola ete bakabola ande kambongo pamisupa koloba ke tele kendaka kopesa etoli mais okenda pe kosenga na kosenga wana tika eza mabe potango yo zosenga muko ye pa osenga yo elakisi kosala nini opesa
soki oza na problème to pe na urgence moko ya mbongo mais omoni ke mutu akoki kosunga yo eza mobali ya moninga na yo po yinde aza na mwa possibilité e kozala malamu osenga moninga na yo permission pe soki andimi malamu ye moko asengela yo to pe osenga ngo me na présence na ye moko bongo nde bokobatela amitié na bino po bato mosusu tellement ke bazwa baku ebele ya mabe na vie esalaki azala lisusu na confiance ya bato te akoki koyoka yango to pe aremarke yango ye moko ke osengaka mobali na ye bambongo bongo akoki mpe kokaniselo mabe mpe ezoriske ke bokabwana donc eza mabe makasi il faut moninga na yo ayeba po écrire baproblème te Kinshasa eleki partout. Deux rencontres et Betamaki Mokolo Lobi na cadre, il y a 27e édition, il y a Ligue nationale de football à Kinshasa, Baki Desampe, Akutanaki Bongo, na bandeko ya AS Kivu Peli Susu, bandeko ya AS Vita Club a gagné Bongo Rangers na score, il y a 3-1 Bolanda. Ba détail na reportage pour Dari Club Motema Pembe DSMP a salaki match nul ya score moko vierge Mokolo ya Lobi lundi 1er novembre 2021 na équipe ya Étoile Sportive ya Kivu. Rencontre Oyo Zaleko compter pour la 4e journée du championnat national de football Ligue 1. Oyo Betamaki na stade de Martyrs ya Pentecôte à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Malgré plusieurs occasions, ya babi ba immaculé Oyo baute ko bima na défaite moko ya makasi semaine l'équipe face na Vita Club ba koka kite ko renouer na victoire Oyo après-midi à Lobby na propre terrain à Bango. DSMP a totalisé 5 points après match nul au Salaki Lobby, tandis que l'équipe ya Étoile de Kivu a coquissé 6 points pour la 6 rencontres aussi à Betty déjà. Après match, il y a stade de Martyrs, AS Vita Club, il y a Capital Oyo, a gagné qui formation, il y a Rangers, na note moko, il y a 3-1. Babi, il y a protégé, il y a présidente Bestine Kazadi, il y a qui bongo inscrit, na mwana mboka Marouf, na 7e minute, P na 17e minute, ni Soussou na 28e minute, il y a jeu. Après victoire Oyo, association sportive Vita Club a totalisé 13 points na 5 matchs aussi à Betty déjà. Par contre, Rangers a tiré na 12 points na 6 rencontres aussi à Betty déjà. Kinshasa et l'équipe partout. C'est synthétique. Toujours tozalawana pona ko servir bino KNB News rédaction ya babario musala ezali ko continuer ko salema kitoko bo continuer ko pesa biso confiance boko zala décider musala ezali ko salema malamu. Merci Nanomi Pila Oyo azalaki pona rédaction ya Mokolo ya lelo topé azalaki chef d'édition ya Mokolo ya lelo. Merci na papa Timothée Kaimbe o azalaki en même temps la régie pe na sima ya caméra. Merci na ba nyonso oyo bozali ko pesa biso confiance pour nous s'informer na KNB pour été awande to sala bino musala d'une manière très professionnelle kasi toujours boyebi toujours ezali ko salema na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga tokutani na mikolo ezali ko ya bye Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino